nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena maseza pratique clé Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique Indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala na biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière Grâce Mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi Capsa donc on a ibisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo Grâce Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit kokuta là na moi mi Caps Voilà nos chers internautes fidèles partenaires de Congo Elengi, vous qui nous suivez en scène en ce moment partout dans le monde. Moi c'est Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, autrement dit le président de tous les journalistes vivants au Congo et en Europe. Merci à vous tous qui nous suivez. Je m'appelle aussi journaliste international. Bisous de Zoarapina, avion automatique. Si tu as été non, vous allez voyager à Bandundu, tu voyages à Kimpese. Je suis le seul journaliste qui a défendre les médias, la presse congolaise, qui a valorisé. Et si vous êtes un journaliste international, et moi je suis journaliste international modernisé. J'assume. Voici donc aujourd'hui, nous aurons toujours à recevoir les amis avec le leader Kabossé. Babi Kabossé, Tondi Magité, Kabossé a le logo Morope Bouye, et Kim Sayamado, Zagalaha. Yo Sobina Zagalaha, yo contredit Nate, zo beta. Zagalaha. Babi Kabossé, n'a pas poulet naïe. Donc tangi ba on a quatre répétitions. Et puis pour mon Zagalaha à live, ba danseuse ba kati ba bilamba na ndengo sagalate. Et ça va qu'on a des dégâts. Sans plus tarder, alobi koloba mbanga pasi. Moi Mike Lokamba na pesi bino temps vraiment pour décortiquer bon mona live ya Zagalaha. Papa keba na fumbwa bilialia. Alobi ko lia na divagation te. Keba olia fumbwa okangami. Suivons cet élément et on se retrouve. Play. Est-ce que Zagalaha est Kolongola Yamado? Tout le président Kabossé dans 4 répétitions. Tout le monde qui déjà Zagalaha. Tout le monde avec ma poulet naïe. Oyo. Bonsoir président. Bonsoir Mike Lokamba et bonsoir Paris, bonsoir Europe, bonsoir Belgique, bonsoir Hollande, Londres, Espagne, États-Unis, Luanda, Afrique du Sud, monde entier. Internaute bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est le lot vraiment à Wambayo, dans le cas Congo Elengi, Kinshasa. D'abord, santé à Mouvement Zabon. Santé qui est organisé biso awa, tous en plein préparatif. Il y a sorti d'abord album, et puis préparatif il y a Chomo Tozanango, il y a fête dimanche, et préparatif il y a concert, kermesse en place, fikin et tout. Il y a un moment où il biso en plein boulot.
tout bétail le masolo ils comme actualité Zagala A ou ils ont kanga mokili. D'abord Zagala A tu as vu que ça est le mob non na mona ngote météo kaka ki non si on la bilo comme ta kanga mi inspiration est utakiwa. Inspiration le kamba est simple. Kabose aza artiste musicien messager. Na pe ça message et pourquoi pas animateur nanga, pourquoi pas artiste nanga base à la paix na lignée il y a présent na bango. Il y a Monique le groupe moko il y a ba messager to pesi toli. Pas na biso on a ba rumba, na ba seben, na ba générique et la un message. To pesi conseil que non papa tango ozali na ndako ozana libota batela ka yango. Kolanda landa mingi banda te pokeba olia bilialia olia zakala obosana bana zakala ezelo momboye mingi baloba ngo kisi mais pas na nga ya kisite ezelo moko boye ya nzola ntima do bolingo veut dire que ne musika te zalawa do mère azopsa na père ko de loin te zalawa sikoyo papa oyo ozali na foyer na libota keba na bibima bima keba na bilialia olia zakala obosani bana. Donc on moni que to pesika toli ke bana bilialia et surtout ce ko kutani na loko to benyo fumbwa. Question ngana ya wana pourquoi ne pas pour na loko moko matembele pondu pour ni ka fumbwa. C'est dire quoi? Te ngana lobi ke kabose azwagi mfumbwa akati yango tsango na nzongo alambi a chezakala pesi l'autre là allié à l'ali. Donc pas la biso est-ce que nous avons un solo? Donc comme la biso ça que Zaralara est un mot d'ordre veut dire meeting autopsie parce que total qui terrain to moni a fait biso ngala lingable wele ke la ngate lo kamba elo oni ligela yo te omoni ngala muta défi nga na muta défi. Ah bon? Na beta musique à défi il faut ba collègue tout ça la boulot na divagation té vous comprenez na santa ki ngabité terre comme kota moi divagation moi ba comprendre si il faut mot d'ordre de toper sa mitindo avec Zaralaha lelo yo ba internet no so bala ndanga na minute yo na pesi bino merci ndenge boyambi Zaralaha pour elaka eyaki elaki couleur album. On est à deuxième fréquence, elle a deuxième vitesse et y le kamba n'a pas eu troisième té. Bota besoin negeluka, t'as besoin ngando, t'as besoin mayan chwenge. Et anen sikoyo Europe mobimba, monde entier tombé dans Zaralaha. Vraiment encore une fois merci beaucoup monde entier. Nenye boyambi Zaralaha, album na bino dissipé du tezo bima. T'as la résumé temps et c'est ngaki le kamba aya. Tu peux t'expliquer, va faire un ezali. Album n'est pas mais dissipé du temps obima. Dissipé du temps, je confirme que l'album sera bientôt disponible. Kabose, bah on le reproche que c'est bien. Aux web sanga wa bazakala ayango ezokanga, ba titre comme sous otangeli biswawa. Bah lui c'est comme si on maîtrisera succès à ba générique qui noté à banzembo na oté. Tout le monde a après 5 mois au bunge longwe mbala moko. Ils allaient ni manque de maîtrise ou comment? Bon, au fait, ngai naza nangolo bandeni naza artiste musicien ba générique naza artiste musicien et pas na ngai ngakutu na mutankunga na mutarumba na vandisa rape na banoko na vandisa masolo na rumba. Alors remarque que non biso babina biso 70 yango toloba que non nzete fo pema yango tokotaki na masolo ba générique mais Oza a raison. Comme na biso zanine, tango tozo bimisa plan. C'est normal. Générique to robinango éternellement maté, ça c'est ben. Oui, et robina maranango. Mais to koma déjà na problème net na kin disons. Tozo a plus de 56 chaînes. Musupe baksami belé. Pour ça la promo. Il faut to le bango fona le bango vérité na bombate. Je me bassel. Pourtant na le bango na pela sa mombonda. Les autres baza batindika chakal les autres baza na ba sponsoring e chaka ba paquet pour na bango vous comprenez biso to ba tumoko boye to pela sa monde avec le temps na bige masolo ya nango yo mona air mususu to expliquera ne on est à ba alerte oko ganga oko chama kelele o sentir ga bo pic ma bimi
pic na bimi auti forêt auti na bégotier abimi a expliqué taisez-vous de on a un système à dosement son a ma kelele na on a dosé autre chama kelele alt mais n'habite avec le temps le Kamba oui ils ont remarqué faut l'en dire mais avec le temps n'habite que laisser le temps au temps na to comme écoute na ba 10e album tu sais ya ba 7e petit toi so ba 5e so ba 4e ka awa to ke ga malem écoute 2e na ba 3e album déjà donc avec le temps to maîtrisant to maîtriser au ebi que succès ezelo musus promotion ezelo musus on comprend mais na ebi que album oyo e o la biso posa na yo na ba public na ebi que posa lo kameza posa ba internet et kokisama na bandi na album oyo pour tout ça déterminant mbalo oyo talaka tilero tisikoyo depuis quoi faire nanga banda kenda mbandaka na zongiti zo comprendre zo comprendre banda kenda mbandaka tisiko mbangeti kala rabo donc ela musala to sala na to sisi musalati voilà. Voilà, en tout cas, merci. Tout le monde a vraiment osé se battre au Forum Moulin. Félicitations d'abord Kaboussé, au Tiki Poto, Pambat, oui, Kinshasa, tout le monde a peine que non, aux sala vraiment sala pour que l'élo vraiment bouillé sans vous flatter, na poto. Pour là ici générique comme Yamado, Toloban, comment dire la licence. Biso on est polémique ya musique non lokamba non eza polémique te Kaboussé bato balingaka musique ya ndegonanga bamona tsikondere Kaboussé on disposer bango non mais problème la musique pour y aller koto pour y aller concurrence loyale fait ça non voilà bon premier ya pour ça lokamba bon pour lokamba ok. Lelo Boutier Zakala a isobé partout dans le monde. Vous avez que la minute où vous avez la minute sur miss. Voilà. Vous avez la minute miss. Vous avez dit non, Kaboussé Simbi Mabé. Aïe Mabé. Gardez-fou au niveau sali. Gardez-fou et Zara Togo, ça la effort. Monde. Tokota na mama douce monde tokota bisika oyo na tokota te ngaka bosse na kota na bisika na kota te et force qu'on a ça la ngwana avec ba problème na ngai talara que nos artistes na ba na bango kala baza na posa redécouvrir monde et on a s'appelle na internet so baza partout na monde ba soutenir groupe oyo tout me redécouvrir ata moitié ya mokili et ça la bien ba garder fou ezali avec producteur or bim album oyo na bandi na pesa message producteur, tant qu'on a produit l'album, ça l'a suivi. Ko bimisate, au teki, au zumbo, on a bimisate au vandité. Il faut ça l'a suivi. Cette fois, c'est toujours un pauvre. En tout cas, un pauvre Azali. Un pauvre Azali, produit Ezaïe. Donc, d'ici peu de temps, on a bandé sur les marchés de disques. Tout ça, la béforne, on compte sur les places scéniques, tout bête, bête, abandonné, le tomé, ça n'a pas. Et puis, petit, bima, bima, parce qu'il nous a besoin de monde, là-bas, on m'a bé. Igla kwa fikote yoyebi Mike Lovalo Vandoyi à Lokamba yoyebi Pichumbo mo gentil homme binono soto ba Jenny Sublime boyebi binono soto Paris Mobimba Kali Boy Jessica Tilanda responsable donc ba Pirongo ba Francine Ngembe binono soto tout mouvement na binango to sengara soutien toujours parce que Mikolo actualité za na maboko na biso même na king Mikolo tozo contrôler j'ai allé awa surtout le bac ambulance si to déjà. Voilà. Parce que Kaboussé, yo n'engo bêti générique boye. Les appels na balinga pe o ba bêta déjà ba générique. Vous ciblez ba générique ni oyo, vous comparer na sakala a pour le moment. Té ezati. Ezati. Té. Toza biso moko na ndenge nini. Sina lobaki yango bien. Tala générique na ngata la baninga mususu. Ya biso ezoloba. Surtout pas sa message. Ezoloba balobi, c'est comme si bozui conception, il y a générique ya Mado, ou il y a Fabrigaz. Il y a Salakiango, je crois bien, Salaki en a nini awa. Bien pour Salonga cadeau, même conception. Invité, non, la nimonia. Non, sur le but de la conception, bon, normalement, ce qui vrai ou faux? Non, pas dans c'est faux. C'est faux dans le sens nini. Déjà, bah image, faut voir image. Faut voir image. Il y a Ndegonabiso, au super à Kaboussé. Minute,
Soit déjà minutage, soit ali au la minutage. Biso ça 7 minutes, mais ça 4 minutes parce que tu boga qui a 4 minutes 7 minutes. T'as déjà biso ba site te tourner les. Tout ça on a ba moitié île, il y a ba RVA, il y a ba aéroport. Mwandambo to tchango na lié, il y a rep pas te répéter ka. T'as la conception. Est-ce que tu matière étage, tu matière étage t'es je te mets escalier, tu as besoin de ma belle nassé. Donc, tout ça dit que non, jour où tu as la répétition, tu poni jour où tu as les clips nabiso. De quelque part, conception, soit tu as conception, oui. Période où tu as la clip tu as flat. Période où tu as la clip ming na bambeto. Vous comprenez? À ce qui conception est changée. Et ça m'a bêté. Mais tu as le que tu l'as ni bateau. Dis-moi que et avant mais to lobi ke o te za na mutu moko banda ki on ka bosala nditi lokamba c'est entre nous na yebi ke internet mingi ba ko loba ke non azolo ba botanto azobo ya ti musique oza musique mboka na ngai musique no sa musique ya bien boule que surtout ngana linga musique oyo bimisaka musique ezo si mezo kanga yango pesa force ya ka bosser po na bosser sous dire de plus que koleka mutu er mususu a chapotaki parce que ngai ngando les vocation les nature les la makila ba tic tac oya ko kwesa mutu tomber nazaka nango nango parce que naza boulot le talent ali maé les ali et puis surtout na la focaliser na boulot na passer temps na nga na ba réflexion pour nazala rechercher mais nazo passer conseil na bandeko botika ko mimona parce que tout ça devoir tout muso zo kanzani ba komi te voilà c'est analyse na yo ezo engagé nga ndenge nazo constater ndenge pe makambo ezali ndenge pe ezali ba musicien kaka biso ba artiste musicien tout tika komi mona na to comité to na devoir ya makasi ya ko sala ya ko sepesa mokili tout muso zo boule netika soki ya beta awa sala bo ya sala kibo ya komaki bo ya comité noko oko sutuka tongo tano zo yana lito imakile zo tanga bazo so zoka ki on di matin makile etanga déjà zokaki de biso bakaboso yo na loba ki no zelanga na zo ya na coin pour ça la taille nyoka na kingo déjà nyoka vipera no ça mutamaka mwana déjà sto banga no nga mutamaka mwana te lokamba mutamaka mwana te nazaka muto kaka mais dis-moi que nzamba pesa ngai chance wana ya koyeba mosala ngo bien. En tout cas, l'internet, le Kamba, yé. Biso, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as bossé pour te sepler Sarabino. Tu l'équipe est batouté. Tu l'équipe est Zarala et Bimi. Et l'équipe, musique qui est Bimi. Musique qui est Bimi. Oh, Bima, les bosso, il y a Zarala. Et ça bien. Et cartonna. Peso ça la firère. Mais le problème, c'est que dans le moment où en tout cas, sur le boy, oza mutantima soko boyi zala oza mutantima oza na ba problème fo batala yo yango maki lokamba ngai na lo baga ke non laisser le temps au temps kala mingi te ka boseza masolo ba 5 ans 10 ans mata likolo mais na lobaki bomi kendelara déjà bogezelanga na coin pona zoya voilà to beta maboko pona artiste. Voilà, nous allons retourner du côté de la régie où se trouve Trésor Mbelenga en complicité avec Michael Badjinde qui vont bien sûr nous balancer cet élément des Zagalaha. Suivons.
Maboko pona muchopo. Merci pona muchopo. Pona muchopo. Muchopo. Voilà, nous sommes de retour après avoir regardé ces belles images. Nous sommes toujours avec l'artiste Kaboussé Yakotumba. Voilà, donc Kaboussé, dans un an, Total Clip, a tellement plus de 10 fois. Mais parti à scénario, où s'est déguisé, à nous comprendre. Là, on a dit que nous Kaboussé et Kaboussé est fort. Inspiration, on a aux qui autour, on a artistes et comédiens, ou bien comment? Non, déjà, nos artistes. Comme il faut innover. Batozo Boulé, il y a un grand prêtre vie de loin. Moutasaliango. Mais Ezaraga, Kabose, nous sommes déguisés na Saliango. Parce que je ne dis que tout solo, il y a une paire mogo ya songer, ya songi songi, ya sima palais. A Monaka, nogo mogo boya soit parqué car à côté dans le pan on a mallette. Bah les Sarah me font chaque jour. Yango ayaki a lobby. Belme watsangwe mwana bakala ke vandaka ni manzo yani kele mwana telefontie yani media zakala ha donc problème ezalo kamba problème ezaki pero wana esengela ki fo oleke tozwa grand prêtre Saïssa et grand prêtre vie de loin te sobe ayakoloba baloba Kaboussé Dembélé ba mastanaye esengela fo ngambo na mi valoriser sous artiste, il faut prouver de quoi tu es capable. Voilà, Kaboussé, nous avons autant vraiment mérité parce que vous avez vraiment fatigué. Il faut que les musiciens se reposer. Dans la question qui me parvient, au-delà du groupe, le lobo Kaboussé, vous avez évolué du point de vue artistique, c'est bien. La relation avec les artistes, relation clean. Donc, tant qu'on le dit déjà, maison mère, ils ont parlé. Tout le monde, n'a pas obatikala, n'a pas obabima, de tout ça en bon terme. Tu as un problème, tu sais. La cause, tu dis-moi, tout le monde. Ce qu'on m'entend, on dirait, souffler le mot. Yo le bien que, bah collègue, n'est-ce qu'on a? Inutile autant à Moutoumoko, Boye, 2, 3, 4, 5, mais bango tout na bango bien. Mais dis-moi que tu auras un état au coup pour trop de temps à presque minuit. Tu vas depuis 15 heures, tu auras tout bossé. Kolongwa awa na ki fazer. Fazing air mo télé, tu boulé ma musus. Kokuta na era ga circonstance, mais banoko tout en bon terme. En bon terme, pour benezati. Et si tout à la tout a parlé mort. Hello, Kamba, t'inquiète pas. Tu as parlé dans un problème. Le comment on monte à Barando. Comment on monte à Barando, à Tanguero déjà, Moutoumoko Awa, Didier Lacoste, aux autres bélo côté. Les gars. Les canaux pour promesses en angoté. Tout ça n'est bien, promesses à tes. C'est un frère à moi, n'a l'ingé trop, promesses en angoté. Alors, là, on l'a bien, on a généré calamité. Ah, tous les caca. Tous les là. Il y a un mot qu'on a expliqué, maman, on a le bandé en caca. Pour mes alliés, non, il faut tout travailler boy. Donc, il y a un moninga bossa y dire, il y a un longolai. Le big non, Kaboussé, a rien en fumboana et chango nanzungu, pour l'amba chango partir à Zagala, route n'a pas dimi. Pour deux nango, on a beaucoup à Makako. N'a pas moi dimi, n'a pas l'autre là, dama fazi. C'est quoi le cola? Negonangano tango le big a longola bisos. Ah, tous les gars. Ma bogueza au kangabo, tous les là, Koutezala. Il y a la fierté nanga mais baké banabilia lia bawe rolia zalaha. Voilà, Kaboussé, nous continuons toujours cette émission. Kaboussé, et ça là comment pour ngap na zana mo mutasongi songi hein. Oui. Na luka mo blonga. Na lobi ça là comment animateur na yo soit musicien na yo ando bosser na yo na simano kepoto. Aki kobeta porte iska songolo paka et simbité à zongeli. Ça vous fait comment? Déjà musicien moto azalarati qui yo sala moto moto nde nzambe moto asala l'absence na bon yango nazolo bati l'absence nanga il faut choquer ngai pour ne baza boy na solo na bango ouvertement baza wa pona ngai ko bana so na pesi mo Congo na tika bango mo liloba
père akei mais soka ye mwana moko akei on est obengé un enfant prodige bon mutu na mutu pe parce que nde tokilama ba mutu na mutu o eza katsa motema mutu yo ebiti mais dis-moi que na motema na yakolinga bango nyonso to pe na kabolaka ti bango to babanga ngai donc soki mutu azalaki na nga bima ke côté musiki azongi ake koto wana baboyi baboyi zolaksa une capacité à mouvement bon une capacité te mais tango ake baboyi alors mutu aboyi kuna za na ba raison ya boyili soka azongi kozonga azongi na palais ye moko sike kote ya ye biso to lobati to bengane petit dimo to tala pe mutu ango soka za mutu bena ke no to na besoin na ye et que soka azongi tout le monde qui te réfléchir te prometi azane eza parler na bango promesa na ngote dis-moi que na bandenge ke ya ba moi désordre arabien te pour moni ndaku to boulot so mélangeant on a ba ventir ba désordre ya arabien te mambo na arabien te mais dis-moi que nga souci na nga ezalaka nazala na bango ni nazala bango boye na bige lobby ezala ko nga na bango mote to tukati to na ba single awa to toki mutoke zo kitapamba te na yebi ke tolona susi na ozala ningi tolona boye lobi to buka mais tant osko ke no moment koki ke no obuka yoki ozongi sous ça la bien te on n'a pas le choix toza bato poto ara bato lobi to ozala na bisoti voilà to comme na suka ba production za comment il y a na yebi ke bozana ba production belé entre autres totanga ya matadi totanga ya Fiat c'est dimanche déjà oui bon ta Fiat Kalaming tawa la production en tout cas c'est samedi toza bongo na kermesse ya Bumbu Gale Bilengi to na Bumbu et puis dimanche na toza na Fiat na GB avec Serge Kaimbe honorable samedi kuna toza bongo na matadi de torbeta matadi na batongo na ngo tozu karto ye mboka moko lokala to beti lokala tozongi kin et puis na kin toza invité spécial na mboka na bangwashi na mono na Kikwit obeka Kikwit tout au père de batebele plus de 26 personnes bakufaki na makambo ya fait kin kesere menea alors na même stade na basali kermesse o bayana ngami balé bazoki inaugurer et troisième moto on a autant au Buka stade ya Bandondoville basali ngapel tobeta sona Buka na bino ne boma bato non ngana buka me bato azokakati pourtant on a kotaka mabele na mona chef coutumier na koki ko bukati wana ngana zokisaka te na bomaka te baninga o ba kufisaka bazokisaka ba mona ba chef coutumier te non koloba pete ke baninga ba kufisaka non surtout bi bonzela ko to sa ba accusation te ngai tana ke mabele ngai déjà na raza Congo kabo senganga za Congo kabo senganga alala na butu te siko promesa nini te na fazaka tango ko mboka mona ba kolomboko sololi pofo bo solola nazwaki permission na stade à Bandondoville mona iba image nengala ki ya koyinda ya stade yango ba benginga na beta na Kikwiti na ozala wana to agrémenter masolo ndenge zalaka pe to kozonga bonde to kotala so to tala sanzela ni siko to kotala ndenge esika zakala yo mema biso mbalo po biso to tala kaka facile artiste donc nana bona ko forcer souter na sali boulot to kembi na studio na moment oyo to tche boulot sur le marché boulot n'est-ce qu'on faut mema biso pa yo mema biso voilà mais na bika ngola ba olandanga na mboka ba Gilles Makaya na mboka ba Manu Luvaka le célèbre hein akitaki déjà zongi déjà non azana ngola ML yena benga hyper spirituel avec Vatissa Monter yem to ba ka bo se Telema Kenda ML Manu Luvaka na peso ba salutation Alex Mfumonti na Luanda Lour Ndambo ba mote belebele na bosanité Colivila yo ala monument na bosanarati monument vivant et toutefois grand samaritain Baudelaire Kouyena ingénieur na bosanité Tony Iloka bongo coach Guardiola wana bayanga ya motema wana Luanda bana nzala na biso Fabrice Nseka et puis na bosani pe les sous-souté Guy Maurice Nseka na Belgique kala mingi te bana Luanda makoleza na nzela togoya voilà je crois que Togomi na biso na suka donc natika bino besoin temps il y a que se reposer vraiment et ça vraiment plaisir ya koyamba kabose na kati ya Congo elengi je me rase que obaksa moi wa dédicace na invité wa dédicace ko ya ofanisa staff ya nord yebiga ndenge zalaka babi kabose zalaki voiture sans monter
Mais c'est comme ça, Sundola Karango Awa, à zone Karam Sous, il y a Mbamba la Moko Sundola. Non, voilà, tu es bel habitant. Na Sundola ngote pour moi, il va pas se réclamer. Kabosene no comique trop générique, barumba, et on va jouer la ka. Legeluka kalate, ma nchwenga avec Olivia, baro zwango kalamingite. Et puis là, on a profité qu'on salue l'Isusu. Igla kwa fikote pona mbala ya Yambo. Douve Mouweni, Playboy à Paris, Juju Mwanga, hein, Juju Mwanga, Playboy, Prince, ma salutation, Rachidine Tima de Boston, Boss Mukuna, hein, Boss Mukuna, hein, on appelle ça ma salutation belle. Donc, il y a Landry Bissi de Lingagetro, au lobby pour na Banapoto. Et Banapoto, tu peux se faire Mbote Beleza. Zagalaha. Landry Bissi de. Asolola Mabe. Et Landry Bissi d'Amutunayo. Et Mbote na Kaliboy, Mbote na Manulu Vaka, Mbote na Venangai Kababel Togo le Norvège Aigle 1. Voilà, alors tu peux ça. Il y a un kilo, charge. Charge à basse. Kilo Congo, au lobby ni moi. 4 dédicaces. Na pesca Mbote pa ya Venanga Landry Bisidi, Alain Dynamo, mère la Maroula 4 et puis mère la Zizel Massamouna. Merci. Bon, il y a comme on a Charlie Liboke, Mamé Yala. Au lobby ni Mamé Yala pour na basse à Potopo. Nicolo va bien abino ba fi azagala bango bana poto. Banga poto mo banga ko ya Kinshasa pour na bazagala. Ti babanga tena lobai ke non. Noko photo d'Amarango, ezali kamba bolingo, mais golia ndena divagation te. Pas vrai chérie, tout ya poto Charlie Liboki ba fanatique Charlie Liboki na pesi mo bote ya trop Jessica Tilanda fait nanga René la bien ba bote trop. Pecho rapide, yazali pa moto. Ya mwana sefa. Mwana sefa kota awa. Avec grâce mise au sepela. Mwana sefa. Alors le bien ni pour na abeza ba moto na ba poto ba fa na surtout à poto. Pesa no moto belé bolanda zara, bina zara ça c'est bien. Merci. Alors tu viens à la belle ya revendre sa staff na Mikili. Zagala yu Zagala. Yo. Na pesi ba staff na ngamba na poto moto famille kenge mobimba, Eli kenge Sumita kenge Sandra kenge. Ba gros. Maman Kulutu, comment est Gisèle? Gisèle, personne n'a de beauté. Non, personne n'a de beauté. N'a pas de beauté. N'a pas de beauté. N'a rien de frère, bébé Senzongo, maman Gisèle Massamouna. Ok, merci beaucoup. Il y a Mouchopo. Il y a Sokola. Sokola, Nyonso. Akaba voye job. Il y a beauté. N'a pas de maman Gisèle Zongo. Mbote belé siko daliba na poto gros bisous à la yangwana. Alors siko yo batongo bakangi masolo bango il s'appelle Johnny Mbembe. C'était peu mamoto peu manzamba za mystique veut dire masolo ngo yango yo pese la bango. Ouais, Johnny Mbembe animateur kangi moka monde entier. Mikili Nyoso babi zakala. Donc dédicace. Ouais, na pesi mote na Landry Bisidi ya na ozeluka no lubaki na pesi mote na Alain Dynamo. Na pesi mona deo kitombi et puis na Arim Menza. Voilà. Amela Grenade. Rwandaka. Ouais, na pesi mote. Aboa kité na nini. Boa plan na boa gi. Awatel batio libanda papa. Te babo. Kabo sebulembi tara toana na ba préparation donc ganga mois de mai. Kabo sebulembi aye. Nakate Congo vigilant tukudia matamba dona Monica na Luanda Kankutu piton ouais ça Rwanda kana remixer ba diaspora tout bana poto nde boyambi zakala en tout cas merci à trop pour biso mikolo mutozo contrôler donc des fois donc bazate na minutes oyo oza para commando Amela Grenade mutazo salaire ay banaka na pesi mbote na vie na Cherry Pelé quoi. La lumière du monde, na pesi mbote na Don King Tombo, na pesi mbote na vie na Pichu Mbombo. Pichu Mbombo vie yebi petino yeyo, na pesi mbote na vie na ngai Moussa Kansai, famille royale, Landry Bisidi, petino yeyo. Didi Pelé quoi. Voilà. Merci à toi. Numéro contact plus 243 99. C'est un président, c'est émission président. Ouais, président s'il vous plaît. Bango ba mela ba grenade donné ba ça va problème.
opesa ngo na nsima. Alors sikoyo ye Obama taonda Obama expliquer bango. Ouais, Obama et Fibo na Fibo. Faire à boire ça. Ah. Dédicace. Ouais, Fibo la Fibo ye yobana poto. Boyoka Mbrusu, boyoko meli masangalanga. Tourona la Fibo na grâce à président langa Kabosi. Afulinga on ba ike Obama na ye. La pesca bana tout ya Paris moté. Na bosanité Nigel Befali, le véritable Voulouse, Velanga Landry Bisidi, Virginie Kibanda, Freddy Kibanda, Mifini to Chantal Tololo, Era Ramsès. Yakana Binisa, Fibo. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quant à moi, nous sommes déjà arrivés à la fin. Voilà, tout le monde dédicacé vraiment. La fin de s'appelle Bas Nangai. Nous sommes au Romeo Golf, plus précisément dans la ville province de Kinshasa, où est située la commune de la Gombe. Merci à Alain Django, le roi de Chicago. Issa Kanga Masolo. Merci à Badjika Oyobazo ou Tapoto Oyobazoya Awa. Tozomo Ana Bango. Badjika Msuba Romero qui m'a dit que le Kamapo a roulé na quête lemba, na roulé na quête. C'est la honte. Foto lo barango, na bombati na roloba. Oye na bilamba no zobango bon na Mike Lokamba. Pour ebi na roulé na bilamba. Mais quand même bato obazo tozomo na bango na senti que non, tozo bundana. Parce que ngana bino, tozo ba diaspora. Merveille Rambo local. Yo. Il y a des journalistes locaux à Kinshasa. Moi, je ne suis pas les journalistes locaux. Je suis journaliste international. Au Bayambanga, à Dubaï, comme un roi. J'assume et je confirme. Les images sont là. Merci à Fernando Tembo, l'homme valable. Motomoko bien. Et pourquoi pas à Loris, la Congolaise. Bomoni Zakalaha. Ezo Kanga partout dans le monde. Zakalaha Yangoana. Merci à Ted Tenda et les maniaques du dollar. Maboko Bank, le pétrolier financier, pourquoi pas na Tati Wabela, l'homme qui change 33 passeports par an, trop de voyages. Merci na Adamo Koumou depuis Dubaï, Babi Zakala, Aizo Kota na kata Dubaï wana. Beli ali na ba fumbwa, keba. Ils ont conseil gratos na ba maman, na ba père. Botika Zakala ha. Merci na Junior capitaine AKM. Merci aussi na merci Koumotema ya Gobelisha, la première dame de Lausanne et pourquoi pas na Guilhem Maïndou. Le mannequin de Paris, Kwaribi Kwaka, la force tranquille, Kwaribi Kwaka, Motema, Angel Mbumba, très fort dans la carte Australie, autrement dit, Moufinu, Kuyabana, Malueka, et pour la toute famille, la PCB Nombote. Merci à Florian Miokono, il y a Florian Miokono, on est ensemble avec vous, lui, prêtre à Gosaganante, dans la carte Paris, dans la carte France, Florian Miokono. Eh, bisous d'abord, Mike Lokamba, son Boaki Moutufo sentir qu'il y a Boaki. Je suis fier de la salle de si aujourd'hui, mon pote Mobimba, comme le système ya au Salimo Kilinayo, c'est grâce à moi, Mike Lokamba. Et ça, on a fier, le long, on fait ego la zuyango. Et puis, la bouche autorisée, sur le tel profil, a combien au boy au Salimo Kilinayo. Cela veut dire que la salle a pour que Batba soit. Bosenga air mo Mike Lokamba merci komela ngata privé Mike Lokamba merci na loko wana pour la salle loko et kangi mokili mobimba oboyo salle mokili nayo merci na Patrick Meka ombre jaune l'homme aux 50 blousons et pourquoi pas na Irène Massiando qui quant à moi je vous retrouve déjà la semaine prochaine une émission chaude on a salle parce que Zagala a pesa chaud et on to salle on to memon likolo bongo merci à la grande équipe technique Michael Badjin de caméraman à Bogar, Bogos et pourquoi pas na Tracy Pro, la même magie que quant à moi je vous retrouve Mbalasima, lelo bien lobby kuna, tout le monde en a qu'à ndenge zalara. Babi bana poto tout bozoya Kinshasa, mwebiga ndenge zalara. Ba welcome la bino opi bandeko baza a otozo liana bangon taba. Iso lien taba. Ya original awa. Merci na bandeko tout baza awa après awa tokira olia mon taba. Donc voilà, donc Mike Lokamba, ba bi mutomoko bien. 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, le président de tous les journalistes vivant au Congo et en Europe. On a des journalistes là,
États-Unis, là-bas. On a un journaliste en Belgique, là-bas. On a la prime. On a un trophée. J'ai été sélectionné parmi les meilleurs journalistes de 2014. Tu sais un trophée? Vous avez un trophée? Mais c'est les hommes là. Vous voyez, j'ai les gars. Ah, Toro Solo là. À suivre. Merci. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique.